batutu bazero la mukinga ye et inde on a nenga ko sakanate to ye ko kutana na mbuta edingwe après avoir kokende ko zo baptême champion comment il cala vous allez mission tumba wa donc la viola qui a solo par exemple c'est là qui a côté avion pour aller à awa tant ba c'est là côté avion ya ba yeba ngobeki so ya solo ko fia ko kima elle est archi fort et les bandinga ne ba tozo mais ne campagne ko aller qui ba ko ba tu ba on di marate et puis moi bon moi ni asuma tu batem tu batika ngai tranquille na sala mosala o nzambe ya sakingai Siko kokende na ye kuna na kamba omoni kofi pe na kamba amoni ye edingwa ki na kofi alandi edingwa kotika kindoki na ye omoni moyombe kofi alandi edingwa kotika kindoki na ye mais un jour okoye bavole ya Simon Tumba edingwa nali montana nalaki secrétaire particulier ya Satan so lelo naboyi Satan naboyi na tima Bona monika kosinga yimi alandi Simon Tumba bolanda edingwe botika bomoningi ba grand vedette bakomi kotika bakomi okende nkamba denile esaleki Simon Tumba en fait mondene lokola yali papa na ngai ye nde aluka moye akende pa Simon Tumba ko akende kotika biloko oyo aza na yango biloko mais azali moto lokola biso denilesi kende kotika biloko ya papa na nkamba peu importe où nous allons, l'essentiel est d'être avec toi de la nyondo base kakamoto akangama na bilamba moko kaasimo akangama na bolingo moko te jeto mukatana awa te quoi l'amour est ok wapi Nadine Bolingo kelanga na lela yo yondonga na kaka yo l'amour est ok wapi Tom se yembi ya sila yembi humiliation ya mubena ngai mama José Mulumba Beni Barcelone mawananga eleki ata ya sheshos kuna kati ya Romani Satan akita na mokili na volonté na ye te lokola ezalaki désobéissance na buku ya Yahweh Frank Stemai, Afrique Info. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozalande CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation, o bengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soin. ONG Avenir pour tous, APT en sigle. Nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie prix de gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie prix de gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne.
Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix des gros. C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix des gros. Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter les habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps, vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. Et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées. Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile, sans condition et en toute sécurité, partout dans la ville de Kinshasa. Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'Avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution ya Congolais et Monani. Nakati ya Avenir pour tous. Ou la Easy Cash. Mais ici, même prix des gros ya Turquie et ça les awa. Pas besoin de billets, non plus de visa. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site AC Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Kiandankala, Twende. X-Bass Marandura Franck Semaï. Mwana benda na idéologie que mouchi pas avec une petite partie dit n'est que le où les bâtiments là par rapport mon appelé na baou. Salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes, vous qui êtes éparpillés à travers le monde de suivre votre très belle émission Tumba Tumba, cette émission qui est diffusée sur Afrique Info, présentée par votre humble serviteur Zachary Mwamba ZM, le général de la presse congolaise, l'homme de Tumba Tumba. Baki c'est la mon papa Eskakadi. Moi, papa Simon Kimbangu. Mesdames et messieurs, dans un nouveau numéro de cette émission Tumba Tumba d'aujourd'hui, je dois recevoir pour vous Mouta Edingwe, Jean-Paul, Oyo Tije Kiti Awa, na entrée à Kiimbi, Balobi, Batutu, Bamateto, Tuba Telemi, bon là, il y a une émission émission Ngoye Bandi, émission Oyo Kota na Bapale na Bino, et Kota na Bakboite, et Kota Tina Hotel na Bino tout partout, Bozali, émission la Tumba Tumba, Ngoye Zachary Mwamba toujours. En forme, partout. Yango lelo tije kiti awa na entrée Kiimbi toye kokuta na mbuta edingwe après avoir kokende kozwa baptême batu batiaki tembeke edingwe bongwana te edingwe bona batu loba n'importe quoi jusqu'à aujourd'hui les gens toujours continuent toujours ko critiquer lobake wana zali loba mascarade wana zaboye mbuta edingwe akendaki azui baptême na ye siko yango fo tije kitapo to solo na mbuta edingwe après avoir kozwa baptême na ye
oyo pena komi véritable ki magniste ya makile ya kati mbuta edingo champion na kata mabele na ye batutu baza kolamuka ngai eyinde wana ndenga kosakana te papa Charles Blaise Mafuta le vendu de reine président association qui cité de Britannique bougele ngai mama Isabelle Marinette azala ya kolamuka bana papa eskaka tu balamuka di balobi Jo Makozo na kata yelu lamuka déjà chiko yo yebi bozala toujours ya kolamuka balobi mission la bino yango yo maman juste ma vidile ngai la maman de Ergirel na robosa na ingénieur fiscal à la kala la wetu motema batu ya maana si ingénieur fiscal à la merci beaucoup pour la confiance toujours aux gens au pour ngai merci la batu tous les frères tous des Zakari Mwamba oh vous avez réparpillé à travers le monde les jeunes entrepreneurs ingénieurs Guilhem Mukasa ba Guilhem balobi DG à Sifen Fiti Kanda président de la République en 2023 qui a dit que bougele ngai ada kubise les jeunes de la Salamuka tango mbuta edinga za kokota ngai gouvernement Sama Lukonde ngai mbuta edinga kotumba bino di c'est bon ça la musala to bo ça la musala te deux fois te babel ngai émission ngo eteli ngai lenga émission inga mele sadiki la musala nga ramo ramazani di motema nasi mandela kata Boston président le mutaka kala mingi te anniversaire na yo nazako la Fabrice Mangala mabe mais motema batu ya gradi manitu papa na Medi na kata Paris wana Fabrice Mangala yo yebi pliki ngola ngola skin na kata 9-3 na kata 9-3-0 Paris 16e yo yebi mbuta edingo tanga sa kokota déjà bino tout banda ko like elenga émission wadi champion edinga za kokota déjà na scène champion kitera déjà po batu tout ba grâce junga de Paris ba mona oli susudi ba grâce junga de Paris ngai mamona Kylian Mbaye mona yo ba Monique Kassé Momo Kassi la femme la plus fatale de toutes les femmes françaises Judith Mouipata motema Serge Mbo amona mbuta edingwe champion comment il cala na comment il cala moko champion rozo ide te fona tombo la tige po oyo kama bien na la gene ndaku na ko lala madame ibisinga yike sakana libanda vraiment na merci beaucoup champion olandingai tala pena bato ba Hollande à travers le monde émission oyo tumba tumba oyo tijo ekita yelu papa eskaka bana papa eskaka tout basé par à travers le monde basa Hollande yo lelo edingwe mbuto na ngenge ozongi lisusu après avoir que vous baptême na yo na kamba Israël neni liboso na bali kama baptême tout d'abord na bana ndenge mboka iziki si vous allez mission tumba wa et batumbi pe sport si donc na ça ko regretter makasi tant que na Denis Kambai tout ça qui boyete bale sport nyonso et kofi bala qui n'est pas na ko sakana na biso sport est comme bakomi ko tshaba politicien baba lo diriger sport bureau sport est comme un bureau politique président na biso amekotra likambo parce que pona yo gouvernement ya premier ministre Sama Lukonde gouvernement na Mobimba est-ce bazo sala musala conformément à yemo chef de l'état sala musala mon côté na sengi na président de la République a changé gouvernement au gouvernement oyo ça ne va pas donner là na kanda makala parce que Vita Alungwe Mazembe etikali siko imana yipe alungwa donc sport yango de tombola kamboka mais mboka na biso sport surtout ba gouvernement ya Sama Lukonde ba sa musala morote bazo sala eloko te nako ba yango polele baza ko sala eloko te vite kana premier tour akene kolongwa donc il y a ça dit vite à l'ongwe na premier tour Mazemba longwe premier tour à l'ongwe ça dit etikali kaka dering inde mutu atikali mais tu as le espoir que dering rôle parce que ba politicien ba kamati sport donc la bureau na bango ya ko saka kama politique ba longola tous les politiciens na makamba sport ba ja peut sportif ko la Denis Kambai ba tina place wana ayibi ndenge ya conduire mboka na biso mais bango penza musala mo réalité ça dit ministre sport oyo aza actuellement ministre sport selon yo nous omona ndikazo
aza pena ko gérer ministère ango bien tête comment état que yo za champion za ancien catcher ti le lopé oza na bana opo yo format ope le lozo kanisa ya kosala jubilé otika pena bâton na mutu oyo sur na comme ça Zakari sur na tiki sport ezana tina na bani sport na ngai na 72 na du champion du Congo na 82 même un franc na zuiti et comité bateli batona na sport à catch nan ba patronner ta komba mon côté kwa poto on demander ni que sport yana katamboka oyo sport ekufi bande dingwa tiko bunda catch pena mboka elali ekufi babongisa nga makambo pour que tozonga pesana no maya nkamba na mela maya ntima na mela on a comme on a vertige vraiment on a vertige champion Melima ya nsima oza ma ya nsima champion Melima ya nsima naza na place mingi na motema na ngai ministre président il faut revoir ministère na ye baza nde koyokisa ye soni baza koyokisa soni nalobi polele faut tumba oyo eza émission tumba message ekokoma na baconseil chef de l'état boya okanga ngai nakokima mboka te nayali awa boya okanga ngai parce que sport na mboka ekufi nini yo okoyebisa eta ke yo poza ancien nini okokomema mpe comme asala comité mosusu premier ministre a changé comité na ye a changé baministère na ye bango nyonso basala mosala na ekoki po siko bayaki mpona kosakana nde na président bayi mpona kosakana na président baministre tout baosala mosala nyonso bazosala mosala moko te bango tout baza bapoliticien bakomati na koma politique bamemi na kati ya sport etali politique te politicien sala mosala na yo sportif sala mosala na yo mais biso tokovandaka boye susi na yo eza ke non na poste ya ministre ya sport batia motu aza sportif oyo ayebi comment nani sport efonctionnaka na mboka bakoki kobenga kibongi bakobenga kakoko bakobenga mayanga batie ministre ya sport po ayebi pasi na biso ndenge eyali sport na mboka na biso yali kaka discipline moko kaka foot bayebi judo te karaté boxe handball catch lutte bayebi yango te bayebi kaka sport moko kaka foot nga na bima champion depuis 82 basala tinanga stage na mboka ni rien du tout à part ndenge yo moko kendaka nakendeki na ndenge ngai okendaki ndenge na yo moko kendaka kobundabunda na bundi na jupe trophée na ye nango awa esali bino fierté nazokoloba makasi te parce que nzo toza ya kolemba mpasi basiporte nga na eloko moko te kutu l'état aza na nyongo na nga depuis 82 jusqu'à présent l'état afutanga ata infanté likambo oyo président ayebi akokanga bato bazodetourne mbongo ya l'état bongo bato badetourne mbongo edingwe akokanga awasima bango te nani badetourne mbongo ya edingwe ministre sport président fédération yango moni sport na mbongo na biso eza komata te eza kaka kokita parce que bambongo tu eyali ya baministre wana tomeka kotala likambo wana même ngai nakozwa poste wana nayebi yango beke naza kodesoudre gouvernement ya samalukonde nazo desoudre yango odissoudre gouvernement ya samalukonde basala remaniement baministre mosusu baza compétent oyo basengi mpena fo bazala baministre bakoki te oyo ngai naza koloba natimai na monoko te na bibi na vérité ministre bokoki te sport ekomi kokufa na mboka mpo na nini bolingaka ma politike moto ayebi sport te okamati otie moto ayebi affaire économique te okamati ministre wana otie moto ayebi agriculture te okamati ye otie tia ministre na place na toleli mingi papa président luka moyo desoudre parlement na ye adissoudre plutôt c'est-à-dire asala remaniement ya gouvernement na ye remaniement na gouvernement na ye alongola atia bato mosusu po tozokoka te. Merci beaucoup Mbuta Edingwe champion alobi azokoka te ingénieur fiscal ala motema manasi toza bongo na champion Edingwe kaka ndenge lobaki toyamba champion Edingwe champion Edingwe tokanga no parenthèse ya ndenge lobi ça dit message est passé
et nayebi ke ministre sport faut pas ça quelque chose ya koluka kobenga bino lokwa ba pilier bato yo boyebi quand même sport yo au sacrifier vie na yo mobimba jeunesse na yo na catch o lelo o tia bato likolo kombo edingwe mokili mobimba 4 po tout bayebi qui est edingwe ça dit ti lelo mutu moko te aya abotola yo titre na yo abotola yo ceinture na yo ya champion du Congo ozana nango ti lelo ozana nango siko nini ko kanisa pe oloba ke non soit o s'adresser na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de 82 jusqu'à 2001 président Bengangaïté et le comme côté la même sécurité et le comme côté même un franc à gouvernement pas sangaïté le seul d'absanga moi et loko et elle Denis Kambay voilà tant la ministre des sports a sommet la voiture na mbongo na yemoko tala edingo zotanga na moto et ça la sonité soni makasi na nyonso to sali donc edingo za kolala ça ne va pas ezo dinda na mai ndeti bamvule bandi boye oto ozali wana moi été alors président meka kotana na likambo wana ngape na mwana rapena no clair ko na mwana nucléaire bayata baba reconnaître atana na ngonga ya suka atana bombo atana ngonga suka ta ba reconnaître yo likambo te mais ce qu'on a fait adresser on a chef de l'état na ba conseiller nyonso baza tout en tour na e na ebisi chef de l'état amekano a revoir problème ya edingwe j'ai beaucoup travaillé dans ce pays na travaillé mingi mais na dû tout maman côté naza ko vivre kotambala ba moto natama moto ko le dingwe o atambo atombo le sport na katamboka aotambala ba moto mais elle y passe déjà passe mingi pona ngai et on a sengi alongola na ba a nettoyer ministre ba kamata ministre sport acha motaye bi sport ko bango tu ba ri kuna ba za ba politicien mbongo zopesa bango bazosala nde propagande na bango me baministre baparlaka badepute baparlaka mpona edingwe te so omoni kaka ke babiki lelo bakota bavoiture bakendeki bango moko bayebisaka moto te mais soki voiture yango échoué bayi kobenga population tobima tokende marche eli mpona bolamu na biso te eli mpona bolamu na bino boke kozwa voiture bakosi bino sala marche yo moko kende yo moko soulever sur population boya tokende marche bozwi voiture te ngai nasoloko moko te eske nabengaka bato boya tokende marche nasengi na président ameka otala likambo oyo mpona edingwe naza kolela mingi nakozala héros vivant si babengaka héros vivant badekore ngai même médaille nazwa te bazalaka soki nakufi baye kodekore edingwe etanga nakufi papa ezosalanga mpasi mingi na motema so lelo nakombo changer sport natiki sport nabitika navanda ore navanda bomwaye te nake komitika na nkamba nakoma nanga kimbangisi nakimbangisi koni naza nanga bien mimi nazozwa te yadi mosala nakena kosalela nzambe osali oservice atape batembele obundi bakomba oganye ozwi osali kombo ekeye tambola ekatisa bibale dingwe soki omoni kaka ngeno te encore gouvernement reconnaître ngai te tika nakende nanga nzela ya nkamba okende na oko se converti kuna so mbuta edingwe toya mpe na masolo ya kamba okendaka première fois na kamba bato bamona yango eza théâtre ndenge osalasala na bapaster mosusu baprofete Konde Dominique ya liloba na nkolo osala yango na bapaster mosusu ebele okende na baeglise na bango kokutana kuna mpo bapesi mwa kanyaka okei olobi ke no na bongwani mpo obendela bango bandimi siko ndenge mpo okendaka kuna bato baloba bongo après deuxième tour ya kamba omemanga tokenda na yo yelu oyo tokendanga mo na comprendre ke no otikaki makambo tu mais bato baondimaka te edingwa bongwani ya solo oyoko kende sikoyo oyoko kende sikoyo troisième esika ozwi baptême c'est-à-dire pena ozwi baptême pena ozali nalobi batika ngai tranquille nasala mosala oyo nzambe apesaki ngai nzambe na ngai simoto mbango alobaka ngo bien ke nayaki na mondimi na ngai moko akoya komona ye edingwe ye moko moto apeshe ngai nasimi nzali nake na nkamba mpe navandi kade
est-ce que c'est vrai ti lelo bato bayeba raté eza théâtre na kosala na kamba to eza pena ke yo moko se sentir que non na kene pe ko se convertir na tika biloko na nga basala ka théâtre bien konga moko na ki na moni miracle na kamba et pas une chose na la qui na rosa lo ko théâtre mais awa bo social théâtre on go perdre vie si et pas si moi de banque social théâtre on go perdre vie na batika ona papa na ngai na kokufa mpona papa Simon Kimbangu so ndenge okenda kozwi baptême sadi pena okomi pena mondimi ya solo ndimi pena ya kata mondimi na kata ya Kimbangiste église Kimbangiste pena ya solo na mondimi na kata ya Kimbangiste na kata ya Kimbangiste oui sadi tango ozwaki baptême na mama ezali neni neske ezalaki okanisaki yango to bapusaki fo ya kozwa baptême to yo moko omanaki no fo na ngai moko na yo nalobi nini ke papa naza motaka parce que nazwi baptême nangu te nalingi mpenza nasa filie na kati ya Kimbangiste bapesi ngai baptême nakomi sikoyo mondimi ya solo na kata ya Kimbangiste sadi okomi mpena mondimi ya solo nakomi na mondimi kolongola kutute kotusie te nakomi na mondimi mondimi na kati église Kimbangiste sadi balongolaki yo mpe susuki na yo wana oyo bato bakanisaka lokola ndeti suki no wana yango nde defandisaka kisi na yo eti console bato bakasaki ke kisi ya edingo suki ya edingo soki alongoli yango abeli liboma alongoli suki omoni moninga bien mayele so pena champion bien suki pena azwi baptême alongoli pena suki ya oyo edingo bato bamona nini ke azwi liboma te nsima mikolo nakozongisa yango sadi oyo so bakataki okuna ntango ozwi baptême te bakataki ngai kuna te nga moko nalongolaki yango yo moko olongolaki yango bato azolobakaka ke edingo soki alongoli suki akobela liboma nalongoli mpona prouve bango te Simon Kimbangu ya Nzambe soki nabombaki eloko plastel akoyebaki suki oyo eza na makambo alobaka te ngai moko nasengaki nalongola suki po bato bandima nini yewi ya solo elimba abongwani ya solo mais nasalaki mission l'autre fois na Denis Lesi alobi ke non ya edi obombi baplan na Kisenso e biloko mosusu obombi na maputa ya mama Amisi mwasi na yo molongani na yo oyo obengaka Apocalypse chapitre suka à travers yepe esali ke no yo se convertir obomba mpe bakisi na maputa ya mama Amisi est-ce que eza solo pa ya lobaki yende fo alalisa yo kao asali yo délivrance après bosimbi nzela yo na ye boke kamba mais ye aondimaka te kokeno kamba ye Denis Lesi parce que asalinga délivrance délivrance mbala boye so ye Denis Lesi wabaki ye Denis Lesi aleki Simon Kimbangu en fait monene lokola yali papa na ngai aleki Denis Simon Kimbangu te ye nde aluka moye akende pa Simon Kimbangu akende kotika biloko oyo aza na yango oh Denis Lesi azala na biloko mais azali moto lokola biso to ba Denis Lesi alaka na biloko aza na biloko na ye oyoki menga na kosepela mingi akende kotika yango epai ya Simon Kimbangu parce que biloko oyo aza nango biloko ya ndenge ya molili asalelaka nango na mosala Nzambe to biloko yango na neni na explike na bato balanda no na ye moko nano explike ye bien te nakolobaka bien ke Denis Lesi kende kotika biloko epai ya papa na nkamba koyoka soni te omoni moyombe gauche alandi dingo akotikaki ndoki na ye Kofi alandi dingo akotikaki ndoki na ye edingwe asatika tosangana tokoma motu moko kisasa ebo parce que bato bazalaka sire te na papa Simon Kimbangu kiangani bato bamonaki oyo bato babengaka bato ya église Kimbangiste baza baidolâtre c'est-à-dire Simon Kimbangu koma bakofukamela moto ya mokili oyo boye na boye bato balobaka ndenge balobaka so na bato balobaka oyo bayebi te baza na source te nini okoyebisa na bato wana tout oyo balobaka bilobaloba wana bato bayebi nano Simon Kimbangu te mais un jour bokoyeba valeur ya Simon Kimbangu ngai edingo nali moto nalaki secrétaire particulier ya Satan so lelo naboyi Satan naboyi na ntina mpo namonika akosi ngai mingi nalandi Simon Kimbangu Satan akosi yo mingi
takosinga yimi oservir batemple na servir batebele alingi sikoyo parce bato na ngai naservaki pa sata bango tu bazonga pa ya nzambe parceke banano oyo opesaka bango omemaka bango epai ya sata nakosalaka moko te wana mpona kosala propagande nakosalaka moko te nalobi kaka ke bolanda edingwe botika bomoi ndenge bagrand vedete bakomi kotika bakoma kokende nkamba nalingi biso tokende nkamba c'est-à-dire Denis Lesi akende otika biloko oyo azwa oyo ye moko ayebiki azwa satan oservi ye est-ce que kokende kose converti na église kimbangi se baretombe yaki te parce que otiki mais bakoya kobundisa te sur le plan spirituel te namoni makambo ebele nabeli ndenge nyonso mais papa alobi kobanga eloko moko te banda okoyala bien qu'est-ce qu'on a komi bien bamekika ndenge nyonso mais baoresiri ngai baoresiri yo te konasina komi mwana papa merci beaucoup ebingwe moto ebingwe Bokechu azalaka musicien Bokechu azalaka musicien akenda poto akoma na ye kombata kofinga bakonzi ya mboka ye ba oyo tu baosala malamu te c'est-à-dire mpo na ye aza na lite na ye azobunda azolite mpo libere Congo eza na maboko ya barwandais Congo eza na maboko ya bato oyo baza na makila et tout consort bona boye aoti koloba mabe contre papa Simon Kimbangu kiangane afingi ye mécanicien aza muto yo ye papa Kimbangu ya Vuluzi nde ye ayebi kuna na kamba eloko ya malonga eza te kuna na kamba papa Simon Kimbangu ya Vuluzi aza kuna azalaka na ye te bona siko bloko tu alobaki contre papa bana papa est-ce kaka nyonso tu basa chargeaki epa na ye nini okokoloba natuna yesu mwana nzambe bato bandimaki ye te comment possible bakondima Simon Kimbangu bandimaki yesu ntango akufaki bayaki kondima ye ndenge bakondima Simon Kimbangu po yesu mwana ya nzambe bandimi ye te po bakondima Simon Kimbangu tokorépondre eloko moko te ye moko akomona réaction entre ye na nzambe na ye ye moko akomona réaction siko ye ti siko azokontinue toujours kokontinue kofinga yo koyebisa Bokechu yo moko s'adresse na ye moko peut-être yo mona papa eskaka o s'adresse na ye Bokechu tout droit nakolobela eloko moko te mpo nayebi ke papa na ngai na puissance oyo ekoki mpo na ye nakobela eloko moko te ye moko papa kozwa deside ntango bafingaki yesu bapotre balobaki eloko moko te zota bapotre ya papa nakorépondre eloko moko te so na répondre komi okoa namatisa Bokechu tika Bokechu afinga na ye ndenge alingi oyoki papa ye moko bafingi me alobi rien tozalaka réaction ya papa ekoyela ndenge tozala réaction ya papa contre Bokechu ndenge azo koinsilite ye merci mais mbuta dingwe toyokomona susu awa Kofi ayaki hier akendaki mpe kuna na nkamba après avoir azwaki invitation normalement nga akende na la fête le 12 octobre mais nde azwaki contenu akokende rapidement na poto mpo na kopréparer concert na nga abeta na U Arena na ndenge baanilaki yango batraduire ye na justice mpo na kai après guillemets tokoconfirme te oyo aviola badanseuse na ye tout consort et après justice ekotika ye tozalaki kuna te mais ntango ayekoya mbala moko soki aviolaki ya solo balingo opesa nzela te akota na avion pour aya awa mais ntango bapesa nzela akota avion ya bayebi yango bieke soki ayaki ya solo Kofi akokokima mais pourquoi bapesa nzela bakota avion aya awa après azonga lisusu eyali archi fort eyali baningani bato bazomene campagne na mpo aleki bango na lokumu Kofi aleki baninga na ye na lokumu ndeti baninga ne banani oyo aleki na lokumu bazomene campagne wana nakotanga bakombo te mpo naza komatisa bango lisusu siko kokende na ye kuna na kamba omoni Kofi mpe na kamba esalaki yo ndeni nayokaki passeport ali congolais eyali mpe kokitisa lokumu ya musiki na biso tala bamboka mosusu musiki emati me biso musiki ezokokita eyali soni mingi nakosenga na Bokechu ameka kopermettre musiki ebeta pour que totombola culture na biso c'est-à-dire Bokechu alobi ata batindi bato mpo basala baréunion ya koyokana mpo musike ekozonga te jusqu'à ce que lite na bango baza nango soit disant lite na bango bamonaki bazolite mpo na Congo badélivre yango na ndenge bango balingi Bokechu ali moto akolala mpe akokanisa bayokonasalaki eza malamu toza mabe ye moko ayebi yango ndenge mpo na ye mabe malamu wana tu ye mpa na ye
tout osama na Congo eza mabe ya malamu eza te mpona ye akovanda mpe akokanisa oya koreflechir mpe maintenant soko mpona Koffi Olomide komona ye kuna na kamba omoni yango na nzela ya réseaux sociaux na ba WhatsApp mais ye esalaki yo ndenge nini komona ekokutana na papa esali ngai esengo amoniki edingwaki akofite papa moyembe gauche akei akofite tikanga ngai pene na mpe nzela ye baninga bakei nga pene tolobi mpona ngai alobi ye pa ke tika babiloko na ye tout est ce que solo mpe edinga et plutôt Koffi pa tiki babiloko na ye tout tosangisa biloko nga na Koffi te mpo tuna nga motuna salaka na biloko na ye etali ye moko soki falaka na yango te etali ye moko nga na yebi nga na kotika ya ngai sesi bozalaka biloko moko na ye te bosangisa biloko moko na Koffi te mais boyokanaka mpe bien olingaka mpe mingi bozalaka mpe na mwa relation na ye oui toza na relation pardon mutakata nga suki wana mutali bosele mama Koffi mama mi yemi nakata nga suki wana lesana longoli suki parce que population de bini ke seke dinga longoli suki akobela liboma yana longoli suki omonde na longoli suki pour que ba mona ndena be liboma sona be liboma te azo suki na ngai. Merci beaucoup. Tedingo to pratiquement na suka ya traité na biso na yo et nino goko suye pisa na bateau tout bazolanda biso à travers le monde. Na musalo tu yo sali ndengo s'adresser na mokonza mboka pe na premier ministre Sama Lukonde ameka au revoir ba ministre na ye s'il s'agit ya ko sala remaniement pona batu misusu baza incompétent yana ba poste ministériel bazali batia bato ba compétent non alongola bango parce que bango tout baza ba politicien bazo kenga pona ko tombola parti na ye soki parti na ye amoni ke bani ko jouer a bengi de sportif boya ba accompagner ngai mais biso to kende yango te ba bureau ya fédération et ya la kawapi et la rateba changer balonga ba politicien ba pia ba tomoso. Merci beaucoup champion. Mais tomoni kozonga ya Koffi Olomide a salé accident en fait cortège na ye o yazalaki nango yete na jipo o yazalaki te mais jipo yazalaki liboso et sali accident tonneau et nous kolakisa nini sur le plan spirituel yo pe lingo kolakisa nini kobima na ye kamba na nzela kozonga Kisasa mais quand même na sala accident le papa c'est moi qui m'a monté salé c'est moi je sala accident et l'autre bengaka yango te ofanaka accident salami yo un peu aussi minzela chance va protéger na nzambe na ye asa moto profiter moto tuke kamate mais pas que accident c'est normal c'est ko uta pena yelu auti yelu ko bimana ina na ko kuta na accident mono teza moi sini moko ya mabese no ba première fois accident salama na nkamba yango wana ya Koffi na tunio première fois ya lié accident salama mingi turanda wana. Merci beaucoup de votre pratiquement na suga traité na biso champion dingwe ndenge yo permettre ije kita susu awa na entrée ya Kiyimbi c'est-à-dire otuma belé na yo quartier vitamine yo kigeno ba pesa pe moi responsabilité moko na paroisse ya Mateta wa responsabilité o ba pesa na Kimanglise les anines et ba pesa na responsabilité la personne responsabilité rien na mondimi simple ozaka mondimi simple bazo ko encadrer kaka bazo la lendi so kaka te bazo parce que na kimbi na mte avant la ministère moko il faut na kimba na kimbi te bazo poste moko na lingomba il faut au mikote sa pena 100% na kata mozindo. Merci beaucoup de votre pratiquement na suka bato balandi otamsumo bambote maître Chouwa Mbomba l'imbattable à otala yo bato belé bazo tala yo ba Monique Kasse Momo Kasi ba Dario Kimpanga garçon Schengen o bazo tala yo ba Léon Mboma mokonza Autriche le grand esprit bazo tala yo ba Evan Tumba na kata Anvers bango to ba otala yo nino koyebisa na bato tout pemba mbote na bato fanatique na ngai nyoso mbote pour la carrière de Mokonze na pesi Karine na kobosa na ede na pesi Karine Mokonze na pesi Karine mama na David na Paris na pesi mbote mingi
napesi masakuba oyo manga na poto napesi bango mbote mingi mwana na ngai makili banapesi mbote mingi napesi mwasi na ngai mama Amis Apocalypse chapitre asuka napesi mbote mingi na sepeli makasi. Merci beaucoup. Merci champion to remis pratiquement na suka ya entretien na biso na edingwe moto na ngenge oya permettra ki tije kita poto sur la moi quand même moi sport à moniango moi nungu eza côté ya ministère ya sport bango ba talisa mingi na otali football mais bazo tala tekeno sport eza na ba branche belé yango mbuta edingwe pa lukipe a soulever moi eloko wana pe a sengi na chef de l'état a sala moi remaniement ya gouvernement, ça dit moi remaniement il y a gouvernement naïe parce que gouvernement a ça malukonde il y a certains ministres oh baza ba incompétent selon edingwe moto na ngenge baza ba incompétent alingi batia bato baza compétent. Merci beaucoup na batutu oh balandi biso merci et encore une fois de plus joyeux anniversaire na Fabrice Mangala mangangalogie Fabrice Mangala yo yebi le mignon garçon motema batu ya gradi manitu papa na Medi. Merci encore une fois de plus joyeux anniversaire na président Alain Moutaga président Alain Moutaga na 00. Merci na Chine Lutondo, merci na batutu bazo pretenga mais forte merci na les vrais tous des Akayi Mwamba Ani Fankoufi Dario Kipanga garçon Schengen Patrick Samba le médiateur garçon capable grâce Djunga de Paris maman na Kylian Mbayi boza tellement vraiment belé Ramo Ramazani motema na Simande na Boston Judith Muipata motema ya batu ya Serge Mbo na 4-0-0-1 Chine Lutondo. Merci beaucoup, portez-vous bien derrière la caméra. Maël Sadiki et merci papa na Renedi, merci na mon pote Franck Temaï Bisuka Chaton Kolo Divine Mvoulou, pourquoi pas aux Engalina. Portez-vous bien, c'est parti. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. ONG Avenir pour tous APT en sigle. Nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie prix de gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie prix de gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne. Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix de gros. C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix de gros. Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter les habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. Et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées. Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile, sans condition et en toute sécurité, partout dans la ville de Kinshasa. Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez
www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'Avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution ya Congolais et Mounani. Nakati ya Avenir pour tous. Ou la Easy Cash. Naibisibino, même prix des gros ya Turquie et ça les awa. Pas besoin de billets, non plus de visa. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Kiandankala, Twende. X-Bass Marandura Franck Semaï.